Sarah Tola TV. Que na monde makila moko ya grave. Non sentir te. Non la ka mwana nandi de bay na anabi ki na okufa. Esili na mona kaka bay ko yusanga mamoka ya na mina uzo yo kate to ko na téléphone, uzo sa le translate na téléphone. Comme ça autant on comprendre na ndimi kaka. Uluba mnoni penser na esprit quand on comprend ngabi French na ka pa kumba a translate a pisinga skuna tanga ya pisinga skuna ba ko sanke ndongo za ba sido sali ndenge za boye likoni o za na problème comme on a likoni on faut ba kati wow demi kuwa ya likona yo ekomi bonga ngaza mukongo oyi mo kunesko ko nyata kana ils ont commis donc écrasé. Donc, colonie. Donc, c'est tout comme oh yo. Yeah, on a chaussette pour. Yeah, mais j'espère qu'il va inviter Sarah Tola TV. Avec na moi avec na moi une petite fille. Où t'es né qui ça? Sarah né ouais, a couvé sur place d'un accident. Donc c'est vraiment fort, mais nous obligeons à relater l'histoire. J'étais au Congo, on a juste 2 semaines pour notre tour au Kaka. On a qui n'a pas makolo. Il y a qui n'a pas bien on a aussi Congo, on a vu avion. On a quitté Djobour. Na Djobour, on a venu l'hôtel pendant 2 à 3 jours. Et c'est qu'il faut que nous Captain pour nous visiter. Pour que nous puissions visiter quand nous sommes là. Il n'a pas vandati. Sarah Tola TV. Na banda kolela. Choc zongi. Il y a monde qui va katinga likolo, ko ko za souti. Bakati kolotu bakati ni babe ngoni kasi pied non pied wana balongo ya banjulila ngaba komi koka. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela kabandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure, Bienvenue sur notre chaîne Sarah Tola TV. Ngawabino Mama Zahir, une fille pas comme les autres. Nazana pour nous koyebisa bino ke nazo présenter émission nanga valorisons le handicap. Merci de toute équipe Mobimba. Wana c'est ma caméra namoni ingénieur Josué. Vraiment mutumoko bien asolara bien abiso. Merci beaucoup et à maman Sarah pour un espace au pesa Mama Zahir gratuit. Nulle part ailleurs qu'à Awa parce que to bête qui moi ba porte Ezaki ba répondait qui té ba missus ba répondait qui mais il y avait des conditions. Au kotambola té boye biso awa musika boye. Maintenant Mama Zahir a bête qui une fois nabika une fois pas Mama Sarah
en tout cas afongola kinga pe amonaki idée ezaki bien nde apesaki espace na gratuit alobi ke Mama Zahir banda oleka na wana au présentaka émission na yo valorisons les handicaps. Vraiment valorisons les handicaps toza na ba ka ebele pe eza ba histoire vraie. J'espère que bon mona ba émission ezoya Mama Zahir pe azana kati na beti pe moi parcours ndenge zalaka. Et pourquoi te yope osa lokola nga Mama Zahir oya pe oleka na plateau benga Mama Zahir na ina leka na émission to boya na ndako to ya biso pona musala to se déplacer na biso liko na nga moko moi sans handicap naza nga moko te na plateau le na lembe no moi moko mbiji invité moko spécial bana captain bayebi donc boza kutu surpris amona ye nga moko na seki po makambo eza moi sans mbiji mais liko na handicap vous mona ka ateke Mama Zahir aleka na ye moko ye penza asukisi bon super toko mais papa je suis au fond la biso caméra to mona maman na biso tondi na kiti une femme pas comme les autres. Bonjour madame. Bonjour Maman Zahir. Bonne santé. Nangulu ça va. To mona ka Congo kitoko. Eh bien sûr. Congo tosi. Mboka na biso. Na zaka. Ya solo. O senti nini? Congo na magoti ka mboka kala. Vous sentez comment on est? Bon, il n'est pas un bino, pas un bino, hein. Vraiment. Malgré tout, j'aime mon pays. Mais la mono bendé, madame. Ngolu Karayaya. Vraiment, oh ma copine dedans. Tant à yoka qui vraiment que Mama Zahir aza koto chez Saratola, alba qui il faut aya oleka. Bolanda mbiji ote paza masolo ya oloba pe ezali ba o TikTok pe ba yebi mais to ba moli dans la plateau ba sepeli ma copine le bonhomme s'est présenté ba invité so ba yeba yo outu wapi kombo nani. Bon, merci d'abord pour la parole. Avant d'en y sort nous allons laisser au makasi na ya ko zana plateau yo. Merci. Saratola asa dans un moment où l'on a mis au ngas surtout personnellement l'on a trop la lingaka là pour nous flatter pour notre intérêt mais l'on a y a bateau à yebinga na Cape Town bon quand on moula donc n'a vraiment réussi dans un plateau et il n'a PCP motisika zali Saratola n'engaka vraiment mingi ça kitoko et merci pour na ndenga pesi Mama Zahir ya et surtout à PCP biso ba handicap pour yo l'espace où valorisons les handicaps ya pour na biso vraiment nzamba mo nzamba pa mo la source vraiment voilà moi c'est Christelle Matugoga ben team nanga ba binga benga chance. OK ya voilà boyoki Christelle moka lobby. Maman Christelle, tout le monde awa na valorisons les handicaps. Est-ce qu'il faut un handicap? Les handicaps ma tous un handicap les handicaps ma comme on a kaboé. Est-ce que nous on dit mi? Handicap bazandeni. Et tu to lobby ka. Handicap ba pesa forme mo non parce que ba tout le monde ka handicapé ka faut la ka bon mais tout le monde pena mo ça mbiji mais tu ba te handicap on aussi. Tenga handicap makasi. Handicap makasi. Bon ba inviter ba bolela biso ka na FCB no qui toujours valoriser les handicaps. Tout le monde dans plateau ça veut dire asa handicap. O asa handicap tout asa handicapé ça nous peut asa handicapé. Christelle a outil Afrique du Sud afin na Afrique du Sud. Dis-moi quoi baba raison ni naie aye ko tikala to aye aozonga. Donc maman Christelle okoko bete biso nanu oyo sa nini. Ya na pour ma raison personnelle yanga moko. OK. Ba proche nanga ya kasi ba yebi mom na ye. Je pas étaler na toile parce que doza ils monde entier ne bi Saratola. Non to be o bete biso ka oye. Non za na nanga privé mais nazo zonga. Ba oye ozonga to. Nazo zonga déjà d'ici là zonga. Oh ça combien de semaines déjà ben un mois ben ben. Na sali 2 semaines. On sali 2 semaines. Yeah. Nazonga karate. OK to ki nemba on a lomba vraiment to ko bandik ba abonné baza bandiko baza ba Uncle Vincent aza posta vraiment ayeba Christelle eloko nini e komela kiyo parce que ingénieur a balasé biso quelques vidéos ba mona comment Christelle atambolaka bat ba omitu na Christelle elo ni salamaki
au comme à l'état. En fait, c'est pas facile. Bien, il a tarango du solo parce qu'ils a au cours de la vie mourou pour nga handicap dans les salles qui est de 3e année si je me trompe pas. Ça la accident. Mais au cas où dans maman, quand batte que ils et au bandela kolobango. Maman quand on vit au vivre quand auto vivre. Toi le mot comme Elio. Alors on l'a bien pardon. Tant que comme Elio, ozaka obligé au bête khali solango. Parce que quand les gens bah on là, bah quand on pose bah y a botama qui bongo to et comme là qui maman to viva quand vous so lingio ah lingo quand ndengo za bongo je ne pense pas que maman Christelle a zangi chérie hein pour lui connaître on appelle moi ça biji maman zaï cassité na comme non place na cassité pour venir ni que on et c'est important c'est est-ce que vous zangi chérie maman bon, quand on a chérie, c'est trop dur. Mais notre best friend, mon gros. Maman, best friend qui est en anglais. Best friend des alliés. Elle a ami intime. Tu le bien de chérie. Et maman, quand on a anglais, te please. Bon, fait, on a chérie. Ah oui, on a chérie, on se connaît. Nico, on a chérie. Je salue aussi dans Sika. Il y a bien un il y a mon kondi. Maman Christelle. Tu connais mon magasin, moi tu as musique. Père Azali mon kondi Basel toujours. Il y a donc bote na musique ce Azali. Maga handicap ni mais il connait ngaza. Boka ça biso to zangi bajo hein. Tes meilleurs amis mon maka donc tellement andimanga na citation, c'est pas facile m'tandi mo boye. Ils ont mis sous baïa pe a yebité et o yebisi boye. Akimi ni. Dia monika soma comme ka oni. Alinga te kene. Voilà. Bonne chose pour soyez banini comme la kio pour se retrouver na état. Pourquoi est-ce que vous au limbo là on wanda il y a ça qui accident ils a qui un certain 15 hein 15 avril 2000 vous avez 21 ou 22 quelque chose comme ça. Ça qui accident nous avons été normal pendant des années, nous avons normal, nous avons commis balai quand nous boyebi. Et mais nous avons eu l'accident, nous avons été en Afrique du Sud. Nous avons eu Kinshasa, nous avons été bien, j'avais une petite fille. Où est Kinshasa? À Koufa sur place un accident. Donc c'est vraiment fort, mais nous sommes obligés de relater l'histoire. J'étais au Congo, on a juste 2 semaines pour notre tour au Kaka. On a un makolo. Il y a un Congo, on a vu avion. On a quitté Djobour. Na Djobour, on a vendu un hôtel pendant 2 à 3 jours. Et c'est vrai qu'il faut que nous Captain pour visiter. Pour que nous puissions visiter quand nous sommes là. Il y a un vendati. Tu es comme na Djobour, tu fandi, tu enjoy pour moi 3-4 jours dans un hôtel na bébé à l'époque, il avait 3 ans. Tu vandi, tu tambo, tu kutambola, tu kei, tu kuta na fimo pe na hôtel on comme la Sandra, ne peut akuma wapi. Bon, benga fene ki na avion. Mais ce sentiment de que tu vanda na hôtel, tu mesa na moi 3 jours wana, pas za balingala pour kuna na hôtel ezeka bata anglais. Tu kuta na sko na ye aza balingala. Il habitait en Kenya na avion te, au Kenya na bus. Na pe tu komenda na ba filer mo boye, na habiter ko au Kenya na bus. Ato kende kaka. Na pe na profiter. Moi on a pas profiter pour un tourisme donc nzela total tala ba photo ndenge za kaka to masina bus to kei to matin so pe to matin normal na futi ba makam na nyos na moi na to place bi ka ba bis Afrique du Sud ndenge za na ya ba bis ko ba bis na biso te ba bis moko confort donc il y en a qui vous a bien to matin to banzo kende to la li pe pour za fo la un jour so ndeni pour comme le lendemain non donc on est juste na dernière frontière pour te taper na Cape Town. De Tolongwe Djobout qui va tout baby Afrique du Sud tout ça qui accident na Beaufort West comme on boka mo wana. Donc ça accident bon na habité tout tambola qui na ko suba nga suba ranzela tekina ba telemsi bus ba subi ba sali mo ba nini nga bilo wana za nango tina vanda kana bus j'étais avec mon bébé na fille na pimbeni tozo sula na biso kaka bamba zo kitaka ko suba nga na kitaka ngati na vanda kana bébé na ngai so ngali look parce qu'elle parlait aussi tozo na biso mais comme la dernière barrière ya Beaufort wana
Ni habité na ngapé na suba lokota côté de Cape Town na suba. Nazaki ba bilona zaki nango ba mbongo na succès na nzoto na biki to kita déjà pour arrêt oyo elandi to côté Cape Town. Et ça allait que na ki suba na zone j'avais laissé la fille na si mto zaki na ngabité na mwana na suba pas de problème atikali na ki na subi et na zone na mo la petite a pleuré non j'ai pas pleuré maman OK na zui mwana na mimi et na mimi mwana bizarrement ngala ko sa ba voyage na la ti ils en avion ils a wapi na bi awa na meka moko tia moi ndenge ezala kaka moi quelques secondes si eta to koma 2 minutes na zuna cheka bui no ikaka bu skonaki net na musika oui c'est tout mais il est peut-être que accident na bika msu peut-être neto tambola msuka moi ba ba solo la mutuka et c'est fini donc reste l'autre pendant des temps pendant des heures après non on est aussi qu'on a prince batandam bibembe fiona na moni biste mzuni se baluki na moni mwana bachelinga mwana makulu mais de komona nga mwana misu bwana munda ke mwana oyo akufi wow natali bunga non les latino non bakame o nini pona mulongo nzambe oza nini na yengeti na sai nesi pongi ena okine si pongi na mutsi ko pemba komi ko beta betanga bakomi ko benda ngai ko la te il paraît ba biso ko ndalo la bon c'est ko kufa OK soit disant je ne sais pas ko benda ngai manglé ni donc parce que passe non ça ni na la ba oboya na la ba olam so na sapongi la te musko ni bon tika nga kasi na moni sko ki mwana akufi ba tout presque nyo ce qui vont pemena parce que biso wala lamuki ya Fungoli misu kona zaka na ya ovanda na fandi mena si nazo senti peut-être likolo nga ki o problème moko na senti likolo on ba vandi nga likolo ezaki ya osana neti so ibo so ndeni sko na ki passe de crampe na bimsa likolo misi likolo na pe normal non senti peut-être que awa na problème mo non senti te mais moi na otaka mu dake moi nga azala kufa moi na zati oh zanini oh nini no baka oh nini mkete ambulance ko ya bika ba frère ici ambulance ko ba police ko ya wana donc il y a 40 personnes bah donc il y avait 30 morts de la 30 morts wana il y avait aussi ma fille qui est à l'intérieur qui est sur place et puis il y avait 2 ou 3 personnes ba bima qui sain sauf misu ba ki ba kamuka ka ba katana ba kamuka ba nini ba bassin mais tant que tu as dit que tu as vendu la vie, na minute c'était moi. Na bato ba kufa ki. Bato ba kufi na bato ba zaki pe na ba ka baso ba lalisi baso lela. Bato mo ngaba kisko ba kende bébé na ngasko baso ben na de façon que bébé atikala. So nga na lela. Wana zo mona. Na mona. Mindeni na okina otika mwana. Bato na ba ya kotala na banani. Yo bato ngo batali bato ambulance ba bino. Moi en anglais bo bika sere anglais moko boye yo débrouiller kuto yo kandete na me comprendre que not life na comprendre que not de non life na bendika ngapi mona kufi ko nota ni mona otika na ndi ba bendanga wow vraiment di même ça bino que vous allez toujours brancher chez Saratola. Parce que il y a des sortes et des sortes. Il y a des histoires, des histoires. Na confiance que nous avons Maman Zahir. Nous avons toujours dans solo et sika. J'espère que vous allez. Jean serai bien dans mon combat. Nous avons Patrick Maza bientôt. Conteneur aux eaux chargés. Oyo que mission Oyo. Les autres ça participer mawa. Patrick procureur en Afrique du Sud oh leki na yo a uta fundi mais otinda te lote yo beta histoire na ye ndenge asalaki accident on dit là ba ye uzwa mwana ba bendanga izate kino ba zota mwana ba longoli ba chata pembeni mais ba benza ba zo privilégier nga mais wana siko communauté loko obwa kado wana a uti mwana otikala so nga ba bendanga moi, nous avons à tout moment. Moi, nous avons une amie pour moi. Elle parlait déjà de moi. Un camarade n'a choc. Donc, d'abord, choc. Donc, on partage dans nani. Nalila trop. Nalila sauté. Oui. Pour Nalila trop. Je m'en casse.
babendanga mwana tikala mo bende babendanga mwana la lenga obenda mwana donc ya Cape Town bono ki ni Cape Town ya visite bono ya panal pas mutu tino ki na kan hotel donc oyaki ka basi na kitala mutu te mais ozongi ya na muna mboka na tananga po bimwa mkiza kinango à l'époque na kinango tambola na zonga na tamusa pe mwana nakina to na ki rendez-vous moko boye on a ki mama musala on a ki tala mutu non okende no visite des fois moi vanda na mituna kanzambe izaka po nini fa na fanda vraiment babinzi ngai mwana kuibi mwana tikali na banjolela mwana nga sko to ko sola bon te bon ba anglenga na loba lingala français maman de kana ka ju sac nanga apesi nga sera na iPhone à l'époque c'était iPhone oh lelo bobo iPhone 15 na na sac nanga na mona iPhone na te ndenge limo ndenge ke na yeba ka te se kenda api mais dis-moi batikela nga ba passeport nanga ya passeport ya mwana na passeport nanga ndé identité ka ndé tikala nakina mbongo à l'époque ba $2000 nakina ba bijoux fana ki teka kuna ba or na donc elimo ka etika batikela nga identité na mwana ki donc nyoso nangi ki na mwana na tout na tikala kana ndé passeport ndiza mimi nga tu nzoki na kata mutuka so nga anglais tingelo mwana moko Cape Town ba memi nga kana mutu donc to kine so Cape Town te ba zongi so mboka mo so ki mboka ni faut que to ko hôpital mo niti gens boye on a to zonga lisusu toke to ko mate so a moi na mi lobela binzambi baba mboko babuma batu so ngana mnembe anglais te c'est que dina ok boye ni gono mpaya ba ki kata nga ba re ba ki bisa bilo akati donc na komi ko na le la double na moi na bi na ok boye na okufa so nzenze na ok na confesser ka nze milimbisanga na muta masumu za molimo nanga pone na kebo na ki okufa ta fisi ba boma batu toke ekipi do ine na ndam na omona te me na ok ngatinga na sima na bambina ba chenga ba mai ba nini na omona te na soira ermo be piu to koti na hôpital mo be wana to koti ba brancard ba minga tata ba koti na hôpital na place mo le kisinga verve de mtamu na ba ok na ngakaka kere ba koti na salle mo ba koti na urgent on a ba kangi porte kaka ba docteur ba koti bila lingi nga wana bandi ko loba ngabi na so la ka ke des aboy donc après ba bi nga ba so ba tunga question ngabi not english na yo kate donc ba bainga na sa passe wana kaka parce que solo la musko mutu na kanga mama na kanga mama na so ba bi kamka non mama o boa mama o docteur be mama mo ikolo non oh parce que loba et quand il y a zo boya kaka na pizza me oh ba ke non to liai mais maman zo boya wana ka esprit na ngaka na wiko leli obangi na ko bangi sile ko pa biso li we nge ya obanga no so loko ti na fandi ka ngai bon ti to ba manga wana na si bino nazo kata pasi moko tina likulu ki nazo ka kino ke loko moko esala nga pasi ke na moni makila moko ya grave ti no sentir ti wala ka mwana nende de bay na anabi ki na okufa esili na mona kaka ba ko yusanga mamoka yana mina uzoyo kate to ko na téléphone to so le translate na téléphone comme ça autant on comprendre na ndimi kaka oloba mnoni français na esprit kana comprendre ngabi french na ka pa kumba ba translate ba pisinga skuna tanga le apesi ngako ba yeko bisaka ndongo za ba accident sali ndenge za boye likone o za na problème comme on a likone on faut ba catholique wow demi kuwa ya likona yo ekomi bon nga za mukongo obi mo gunesko ko nyata kana eza ko ekomi donc écrasé donc ba ko kata ba ko fixe ko ngo oyo na bomba on a chaussette pour j'espère que ba invité ba abonné na biso moni place Christelle azana nini handicap na ye na lokolo ba kata lokolo na Afrique du Sud pour suite à histoire zo beta ezaki accident donc lingelo ba teke yo posa na ka oyo o se laisser que o salilo te soit ba Hollanda yo soit mu chéri mo Hollanda ko zo boye parce que zo mona kaka que etanga o na suki o suki te mama et tant que tu zo vivre to tena zo likolo te Christelle et silinante le panier circule encore
to mona kutu ba handicap ba chaise comme ba bal et bon mutaza na mutu mobimba to lobani vraiment bah oui t'expliquer nga wana qu'il faut pas catholique ko nga bi dikolo ko ena tangi sko na to sko dikolo wapi ba musko ba docteur ba tomboli nga sko ko ba tomboli nga dikolo boye de na moni vma ke mo dikolo boye sikoyo fallait tellement boye elembi et chesko boye elembi ya siko sentir et na monika bongo na santaka ke na perdre connaissance oui parce que nazaki soudo wana bo etikala na sima no ka isuti oui OK mon so bazaki pe na idée basala nga mabe moko boye benga basala ka nazaki sans famille sans mutu de bazwanga na exigence mo na ebité sipi na bunsu na perdre so ndeni parce que bango za la cache te on dit na Congo so bani basale loko boye bakongo zo lango mata bakongo kote lango nini moi te bango so ki likambu dans les médias ba yebisio c'est quoi le quoi na ça qui crise on pour est-ce que tu vas ko interpréter expliquer nga ke fa ba katanga même jour mais tu vois que na ça qui crise wana ba ko katanga bongo te sans que nga mona za conscient pe ba solo nga na nzima oui faut na signer c'est ça na surtout que ce qu'on a 2 heures sur place ni na maison na chambre mon boui ba tchang ba bouton ba bouton mo to ba tek ba singa na mona ka ba docteur sur busna fine ba mo msuna ko mo lo ba mo le lopo déjà anglais c'est quoi si mais er on a comprendre ko tout ah you fine ngabika ba komisuna ndenge oza boza ndeko te nga bandeko nanga baza ati wana kit na Cape Town naza ndeko te mais naza na frère nanga baza na Cape Town leki na ngai leki nanga propre mais nakenda nanga otali te nakenda nanga makambo nanga betaka tour na zongo ayeba peut-être que osala voyage te ayebaki nayebisaki eke non mais bon osola na nzela nayebisaki non dukilanga de hotel nazoya abi pas de problème to ayebaki nazoya nde après nayebisaki na ndeko nanga mais nakoma fombu na ye boluke na Facebook ni mione na mtu na mote akola na Facebook okoma wana ba signe kaka ni na okoma kombo ya liko nanga Dieu merci ba ko joie so leki na pe kuna na fudi ça les anglais ne ba biso kuna téléphone ndi to na ndeko no a place tel c'est l'accident bon ma ba c'est bon daki mwana kufi bo ne ngamba meka ko kosa ko mwana kufi de mwana za menga mwana santé daki mwana et puis les qui n'ont pas alerté Congo abengi bakina wadingiza boye c'est l'accident mwana ku ba matanga zo sa ngaka kuna ka ngamo na instant ba bito ko fana tito zila bandeko yo moko wana ba komina nini nzima soko ko signer to kata soki te soko tike ngo bongo ko infecté mwinde za na muke bongo soko cheka teti yo mona na ba mene ba na mboka na biso oyo mutu susu bazo banu ba okata bazo boya tika nanu tango zo tika nanu ezo pola ezo mata pose ba biso na tika ata 2 jours 3 jours elinge mata su tengambe quand même so peut-être awa mais na santé na ebati na solo na mutu te ndé côté famille te mena ndima kamba mo est-ce ka bukata est-ce que imanga bolo bana komi na komi na français vraiment translate on ndimba otu nga woni ngabite bukata ko bukata ah nga bien bukata abesi maboko wana ba memenga suta sale mso wana beka ofele sans eloko sans nini non kota salo na bibi salo non kota salo pe fu mona ba konso hôpital ngo so comprendre na koti na kati ba salo ba usala na mona kaka bon mtoye ba biko se présenter o nga anesthésiste nga suki nani nga ba pesi nga ba kombe bele tocho tunga olala poto kata donc e kona ko bangi silinga na bidon oyo ya kaka parce que ya sambe ya sina bongo de na nzambe don na ngo na biso na kufi na kelola te ba besinga tunga ba na lali kula na lali mpona nga ya mona ko ni siwa ba secondes bu ya mobu ina la muki taba do teso boso nanga ni susu mais ce qu'on est zongi que non fait ba katanga siko likolo ko na motela siko yo c'est ba kati likolo ngo na mo ba tuni ko ça bien ngabina ça bien mama wana kaka yesu ça bien ngabina ça bien o lingo mona ngabina ina mona wow na malongo li dra ba jusqu'au ba simbinga mso ba to ba tombolinga likolo na banda kolela choc zongi ya moni ke ba kati nga likolo ko za suti ba kati likolo to ba kati ni babe oni kasi pied non pied wana balongo ya banjulila ngaba komi koka nge suki da monique dovina nge suki natali sko nga
nazwi siko nga omitie na place siko nakomi koka oyo ekomi loto oyeba te malobi ezozanga vraiment malobi ezokima me place na motema kozweke bakasi nga likolo mpe na mikende na miso mwana nga na mboka bapaya na mboka moko place mpe nakomi te neti na zamba moko boye na nzela nayebi kutu soki elobi nange eza ndeni minzambe eloko elinga boye po nasali nini ke nabungisi mwana nzela oyo nabungisi likolo na nga mpo nasali nini nabandi kolela siko mboka wana osoki na bakongo ya mosu peut-être mpe mutu na ngai na bouge mutu bashoke elekaki bakomi otinanga siko bato tala babenga bato na bamboka na mboka ti bazwa mutu moko boye camerounais mwa français bafutela ya avion ya mbongo te ya ofele aya kaka mpo atangisa nga soki pisko soki loni bazaloba wana mpo basolola na ngai ezala bien mpo na perdre te oza double stress ozangi na double stress operdre mwana bakati likolo donc double te bastress ebele sozaki muta tension ntongo aya wana to banzo solola ça va ngabi ça va est-ce que oyebi ndenge eza wana ki ozoperdre mwana akufi boye na boye na bandi donc te mpo nazwa temps ya kotika kolela oyo zwa temps badokter baye est-ce que kokende otala mpasi baokunda mwana yo vraiment tana nyonso bakunda na mwana te bakudi mwana te mboka na va nyonso babombele elongo te babombele kaka eloko nyonso esalama il faut ozala oyeba est-ce que okomona nga bi te bafamille baorganisaki bato mona na Cape Town leki nanga propre et puis il y avait aussi mon grand frère cousin nanga mona ya papa kulut nanga que je salue aussi yaba mchuri o batika kinga petele bapasi bayaki bafuteli bango siko billet ti baya palonga Cape Town bapasi na nza fo wala la suna nzelo polaki mo musika oui baye wana fo banga biti bandeko nanga baya so baye bake mona pasi bakuna mwana tanga na mona te e ba mona ndeko nanga baye wana ezaki suma tanga to leli babengi bapele vidéo bata Congo to monani ba courage kaka maman biso kutu n'en parlons pas inconsolable na niveau 0 bakekunda mwana esili bazongi baye mwana bakundi hôpital babivant biso mpe togarda bato mingi te tokati likolo aza maladi te likolo bakati eza maladi te eza accident faut olibere faut okende ya mbongo te eloko te basali bapasali tosini tokosini balibere nga grand frère na nga na yebisinga no kozonga Congo boye te tokende mpa na nga okanga no nzoto toyeba no loni tokosala ala longue na babenga oni bapansement banini po nafunaki na hôpital mwa pembeni batalaka popota wana fo esila ti bapesanga prothèse ti bakine mpe nakende na Cape Town wana napapa frère nanga nafandaki wana pendant des années pendant des temps azalaki marié azalaki marié mais vous avez quand même te bon nazalaki nanga bien accueilli mais yobi ka mboka yango aussi yobi libanda mboka donc mais dans l'ensemble c'était bon na bezanga raté vous avez un choix té dans la choix fallait accepter capo na poser na prothèse donc tout est bien pour le moment aux en Afrique du Sud parce que depuis que Afrique du Sud au ça a peine té dina sala pété donc total tout qu'on a minute au fanda wa bon quand nzambe na mawana ye quand nzambe ndinga tika batu na yete vraiment moi batu monta moko mbele batu ba mona kaka mawandi bana ba soutenir pour nda pour un bique show di banda vraiment nda ko ndi makambo ba woni za mamna personnel te dans sens karaké non te peut-être na accident zo soutenir soit parce que na Afrique du Sud so ki accident salami faut balande dango eza ana Congo te so ki accident salami mutu ba tuti mutu fiu mutu a démarrer mutu ka kimi ba tiki pe bongo ata ebele te mais na bi ki Afrique du Sud vraiment côté accident en fait moni ina bilo mususu non dans le sens que et donc répondre yo comment parce que na comme exemple musu ba répondre ka oui na ba na sens que parce que ndako ngana ebi difficulté mbokana ce qui au salaté au kofuta ndako te pour le moment au salaté je ne pense pas que grand frère ou grand frère en foot soit famille ba foot là c'est ça qu'a dit banani baza pour ça ba yeba mais ça muto foot la nganda kaza c'est ça c'est simple que plande au salaté na kana yo à manger kolia ce qui muto foot na félicitations na répondre parce que ça facilité va foot la vous comprenez moi ça juste à ambiance émission à la facilité hein
Et moi, je passais par là, mais heureusement, j'étais soutenue. T'es solo, mon Afrique du Sud, c'est pas facile quand nous lobby. Et puis, le nord vivre le Afrique du Sud, ça a grâce. Yes. Yango moni, c'est le baraka sur la fandi na yusara mwana na pona benga mwana. Mukonzi nanga benga mukonzi nanga. Mukonzi basele. Ata mutu mo boye batindela nga cadeau na benga mo benga cadeau mo nza batindela nga. Boumela. Non. Kana na bepoka accident ou kaka. Mais boumela comme ma chérie. Oh, mais c'était mis place en gros, poigny. Kitoko. Poigny. Il faut faire ça féminité. Faut se sentir parce qu'il y a des moments où c'est un stress, où c'est sentir que tu es seul. Mais quand vous avez Nazaka vraiment seul, na lela motivaka, na lela mingi na vie, motiva makasi. Mais tant aïe, tu n'as tiré pena lela. Pour Nazaka pena kulila, pas grand frère ngana, na mona pour no mona. Faut tant on a handicap que l'on faut na muto pembe po ba stress musu senga faut perazala. Aidarangai car matériellement mais physiquement, moralement. Handicap alinga kuna belo kwanati. Yes. Mais na zamba tumusu pe na koto peut-être avant yepe ba yapi que non na ndenge musuki amuno handicapé ba sala pe ko ba ko sa pe blessé ngapé. Monica dans le but que tu valoriser handicap. Handicap a droit nyonso. Et handicap c'est sentir que tu es lésé. Ngai vraiment dans la famille nanga nazaka toujours bazaka toujours kaka ba pesa nga force. Ta famille c'est ta famille ma chérie. Ma maman a pesa nga c'est vous frère et ba famille élargie ba famille musu za ba musu ba CP la paix ba kao. Que azaka bongo pour peut-être amuna musu alo ba keza mambo moi fier les cas qui moi boye les cas qui biso tozo ba blog tozo ba critique wana. Siko nga kuna mona fier kuna koma na lelo eleki kutu na ngokala. Pour qu'il handicap au niveau boakanga suka et quand ça va passer musu na koma côté le pour na za handicapé. Na koma kutu na batu musu le pour na za handicapé. Quand des na sisenga lobaki yeta ba bandeli au préféré na azaka likolo katana na ebisio et que je salue la musique Skazali. Donc somme trop Nancy Senga yo yebi de courage na biso handicapé. Il y a Lolo il y a Lolo na Johannesburg. Au moni Captain na Kinshasa. Au moni Captain na Kinshasa au baleki na yo. Donc, tous en vraiment beau soutenir l'émission, il faut qu'on partage, commenter et ça là bien. Merci beaucoup na Christelle, vraiment tout c'est plus ma casse qu'il y a vraiment dans l'émission. J'espère que Oezamba libo sauter avant Ozonga, le retour au Bercail. Tu vas passer encore ici pour nous couper ça. Au revoir, n'engagez la caca. Et bah salutations à quelques personnes pour te comme nous déjà en affaire. Vraiment, je remercie d'abord Dieu. Nzambe o apesanga sous chance ya ozala na ville lelo pour ceux qui étaient so ya décider à people ba kufa pena jour ngo mais apesanga mes chance wana na fier nango des éléments li sous mbote li je recommence encore apesa mbote na Sarato là maman mona linga mingi une fille ko na mona igara le na ko so na monika mo apesanga kana bita ba femme sensée o le ba Sarato là donc là comment ba mo ba blo mo na koma nous avons mis une partenaire numéro 1 Sarato là nandingo pesi biso espace tout seka buzara poizayo. Oui. Donc merci na Sarato là. Merci à maman chérie Claudine Zangu, maman Alemba na été malgré donc azo sala ka maman sala ka à mes frères pour naza yaya naza badik nanga Arnaud Randy André yana Captain kuna puis je salue Merdi la cadette et ma fille Joël Zangu Christian Tadi bananga bisous na mokonzi basele toujours. Voilà faire hein. Bisous et merci. Vraiment merci beaucoup na ingénieur. Yesu bobo qui était aussi tika Mazaire. Olongwe na longate na zaka wana ya so boki ngana na logo tanga la isaso. Taka ndo pesa ngama makambo. On la pèse peu grâce ba bisous pesa ça na ebike. Grâce miezi. Na bosali grâce na bosali. Yo bongo na grâce. Moti na grâce miezi si bozali. Ipaza chroniqueur na biso pe. Ya boga. Ya ba moti skazali ingénieur Jules. Bambote skazali. Lolo mazana ebike libanga no yango no sepeli nasi. Moi c'est likolo ndambu alobi ke ye ka alobi so ba luba bandila yozanika likolo ndambu. Merci beaucoup ça oublier ça mona muyombe mona tonda ça oublier bébé Zaire Dralo ba bisous na bino matika songo elonga ba bébé ma petite sœur chérie bye bye à prochainement.